L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, fidèle internaute, Balandi à Tolo Belavi, partout dans le monde, Bambote Nabino, place Bozwami. Merci à mon père Papi Gen Tolo Belavi, Mbote na ba diaspora nyonso. Toza na njili masolo ya vie fondro toujours. Ndenge kaza na bolingo pona ko pesa lumière na njili. Toza na ye awa pe to banda osolola. Na père na biso Sami Mavwanga, secrétaire général ya masolo ya bana njili. Ya Aden, toza wana tosa masolo ndeza bomo na venu oyo toyeba pona ni avenue ekoma boye zo senga pe nini yango biti ya descente na biso awa. Papa Fondro, yeyo toza na déjà. Bonjour. Bonjour bana Aden. Lelo to sali descendre na quartier 5, après to quitter na quartier 2 pour na kotala ba condition bande ko na biso bazo vivre na insalubrité totale. Voilà. Donc to yena ngai na secrétaire général Sami Mavwanga pour décortiquer ba coin nyonso ba place nyonso oyo ezana ba problème na quartier 5 parce que surtout ba na quartier 5 eza quartier moko na poto na bana Aden o bazana ba déran ebélé pena ebélé to poussa mbo po ba mona ngo penza bien o bazana ba R6 zalana o bazana ba déran ebélé to préfère o bana quartier 5 parce que base ya Aden ezana quartier 5. OK. Donc to honorer quartier 5 yo kotala ba condition baza ko vivre lukaya na kibomoko donc yango to zuni de kona biso guide ya za guide lokola za mwana ya njindi comme on a le papa comme on a eu papa de Goma mboka c'est au solo mira Bernard na mwana 5 mwana bankana numéro 20 quartier 5. Voilà. Yo ndom to tambusa biso pena pour que to tala ba place oyo eza vraiment bien té. Obotami na njili. Obotami je suis né en Njili, grandi en Njili, na quartier 5 na tenga école pe na Njili, l'école Saint-Martin CO na tenga be na Njili na MM. Voilà. Siko situation boye koma boye pourquoi? Bon situation e koma boye à base ya caniveau tout et ça boucher caniveau et kunda manyos. À l'époque, vous êtes dans une classe, caniveau, on a vu ça qui n'a pas d'ail, de sauter caniveau, de quitter une école Saint-Martin. Si vous caniveau, nous sommes condamnés à faire ma pang, puis et 4-5 comme on a posé des bandanes, maï, moi, écoulé, et zaté, y'a un maï, comme on a tina ma pang, ou y'a Luka, tina ma pang, ou Kibonogo, à cause caniveau central, nous sommes condamnés. Voilà, Namaloba toujours na R6, to tambolaka, to continuer. Ne toujours bon, on explique quoi? Position oignon. Caniveau n'engé banda qui m'a outi ke boye et que quoi yati l'école qui mbangise na terrasse wa munene alisi mai wane gile kisango dokolo et que boka ngona mai nsanga to talaka kimia banda tronçon nyonso ba caniveau kundama na sa mapangu ba mai moeleka ezate quartier 5 komi salité mai kotonda partout. Siko, ça fait combien de temps, Isaboui? Oh, mais c'est même 10 ans, même 11 ans, 12 ans. Oh, voilà. Siko, ba mapango nyoso to mona bo soki mvule beti ba vivane. Bon, oyo ya koto oyo basalaka ya kokangama mai etondaka. Ba ko bimana bango ya kana ba difficulté et comme faut ba bimana bandi wana mais pour bima boye c'est impossible. OK. Siko million de ton bino bo vanda bo bozaka frapper na bangungi te ba malaria. Bon, ya frapper na bangungi malaria et ba typhoïde à cause de la salubrité ningi mai et que ndenge sika moko te. OK. Fondo ve o lo bani pour na situation mona bo. Mais ndenge to oti ko lo bagaka njili e ko vivre ba condition te. OK. Omoni ba mapangu oyo. Oyo za ko empêcher ba mai ele kaka o ba tongi banda ko na ba se ya badal to ko rendez-vous na bourgmestre to kutana ye même na niveau ya hôtel de ville to kutana parce que banda ko o nyonso il faut ba buka yango banda ko nyonso faut ba buka yango voilà banda ko nyonso e débordé il faut ba buka yango comme ça passage ya mai ezala parce que soki bukanité insalubrité aussi la te ba condition gozala donc na kosenga rendez-vous na bourgmestre to kutana ye so esengi ngane to kitana terrain na quelques membres to kita pona to la kisaye place oyo ndenge situation oyo ezali parce que ba ko vivre ma condition boité baza ba niamate makamu oyo fo sila donc banda ko nyo so fe bukana oyo nyo so yo ko ba buka yango l'état buka yango to ko cha pression to banda na commune
hôtel de ville ti bandako ekobukana chez Coco na Gentini bakoya awa pour na ba s'occuper na bandako. OK. Est-ce que vous êtes d'accord on a idée non? Voilà, oui, mais parce que donc embêter population. Oui. Ceux qui mboule beti na ba condition de vie ezate. Voilà, surtout batunde bazole. Yo mo so mona batunde bazoleka, bazan espace ezate to koti quartier 5 donc mawatro, yo mo combien de fois to dîner na voiture pour na koma awa. Heureusement batu bazali pe to kuta na papa zali pour na ko guider biso. Oyo époque ni toujours vivre. Voilà. R6 Zokuna tala le pont. Oh pont. Oyo pont bazoleka. Eza ba condition moko donc invivable. OK. Invivable. OK. Bako vivre dans la situation c'est pas possible. Voilà. Il faut trouver une solution. Sami Mavouanga père. Vraiment c'est désolant, c'est triste. C'est triste na bandi bozomo na ndenge to filmer balabalo et Kabule Lukaya na Bonoko. Mawatro donc ba terrasser tout batonga bola qui s'appelle banda ko ndenge batonga on a kata ba terrasser. Voilà. Donc na lelo toujours vraiment déterminé au moins salubrité chez la nature puisque boye et ça ba condition mo ba to ko vivre té na ba mayo yo ko to bangolo pe bimi atala kamata avec pesanga pembe kamata muyindo kuto azali aho na moni na bandege yango ta kama omoni bandege wana bazaka na pembe na mai yebale. Voilà. Mais ba komi aho donc babalo e koma na ngoka na ti rivière mo boy. OK. Voilà. Oju bandege wana azui bango bango. Donc talaga butalaga donc à ce to pepe to jona na bandagala. Voilà. Les mal c'est quoi? Moni ba ndako nyonso. Bango ba empêcha mai oyelikaka. OK. Donc on verra to kutana bourgmestre comme un hôtel de ville ba régler ba kay bato. Voilà. Parce que ba vivre na ça c'est très dangereux ça. Vraiment. Ba maladie ba mbasu ça ba mbasu te. Moni ba microbe so ekoti na makolo, il y a des pesa ba maladie. Infection mo lokolo. Si voilà, c'est ça. Les mbasu te ça commence là. Onyo so batambulaka ba malade. O batambulaka so mbule te malade. C'est pas normal. Voilà. Donc on va aller plus loin. Tokomona beaucoup commerçants, tokomona gouverneur, onyo so akangi balabala ekobukana. Voilà. Tchana mutuna yo tokiti alelo tokozwa rendez-vous na ndenge bazo buka onyo so bakangi awa est-ce que ba ça d'accord ba buka le on a été ekobukana eza l'état oyo a empêcher mai eleka ba ya contrôler ekobukana. Voilà. Kanga data lelo. OK. Tout ça déterminé. Alors to continuer kotambola. Alors ndeko siko yo vandi koto pourquoi vous permettez vraiment que avenir o ekoma bino biso de permettre ndenge nini muto asomi lopango letaka ka muto ateka ki lopango biso te muto teka yangi na l'époque mobutu muto bateka ba lopango wana babimisi na kundi kanifo tronso neti afana kanifo ye kanifo ye yo ndenge tenda kanifo ekei ye azaboye kanifo yango eke boye yango ye empêcha na ye kanifo te bama kanifo le pango empêcha kanifo te o nyoso empêcha kanifo te dès to zo ngwa mo panzo nyonso empêcha kanifo te jusque na lupango moko na école school wana vraiment mutu akanga vraiment tronçonio nyonso pour mai que ne koya na rivière boye tronçonio nyonso sikoyo kotala nyonso boye caniveau ekundama place yo donc c'est que tant basala caniveau continuer était pour que place mai que le caniveau nyonso à l'époque batiraki basala biso caniveau avec badali likolo ekitaki te na kitu baditino mapango nyonso batu bayi biso mapango babimisi bakundi kanifo kabila le père era yaki basala mouvement moko basopaka mabanga ebele po ba fungula kanifo yo ba place yo bandako kuna kanifo babuka batonga kanifo mabanga bachaka ngo na tronçon wana kuna pa na sa biti misalo sa mate mabanga wana bayiba yango bichepango ebelala. OK. Voilà. Le fondre kotala boye avenir munene boye sana caniveau te bato ba subir na ba maladie ndengo utsholo. Pourquoi mboka lo Congo kozanga ba caniveau ya bien na ba venir na. Mais parce que tala mwene du mwana na abwaki biloko. Mwene wa abwaki biloko. Bato baza na conscience te. OK. Baza salité, baza
désolé à Bamo parce que ils ont dire mais c'est comme ça. Parce que tu mérites pour tout ça là on en cause, c'est ça. Bato baza conscienté, bazo vivre une salubrité. Oya wuti kuna boaki biloko awa. Or que ils ont malade, ils ont poison. L'avenir on se kota awa nembu les obeta. Maman makolo. Salité zo kota entre posona musuni. Ils ont le quoi poison. OK. Bon, c'est pas des mbasou, c'est genre boy. Donc makamba bonanji le fait là. Tu travailler dans ngoma casse, tu dans le gouverneur, la situation faut ici là, population à bananji et go vivre la situation où était. Parce que quand la situation zagité, ils a provoqué na batu, oyo baza le koso, bangonde ba parce que biso kala toya quartier 5 hein. Donc makambo il faut ici là. Siko njili ya kala, tant bozaki ba jeune ba amike, na lelo ndongo monela ngo boy. Différence ces années. Différence ezali na sens ni différence dans notre zone na Congo. Oui, na Congo. Parce que bino bokoleli na njili. Oui. Toza to ning baba toza 100 millions. Na Kisasa toza soki 15 millions. Toza 15 millions pour rien. 15 millions pour rien, comment? Ouais, vaut mieux toza la 5 millions de personnes à Kisasa que toza la 15 millions. Na 15 millions na 10 millions bazo pourrir vie à ba Congolais. Expliquez nous biso place au monde ils ont profond. Expliquez biso non. Mais parce que ba parents bazo bota. Ba parents bazo bota en désordre, yo au salaraté, aux en 5 bana. Au salaraté, aux en 5 bana. Ba pexi muta bota te. Soko salaraté, au bota mwana moko mibale. Soko yo parents utindika 5 bana. Le utindika 5 bana. Musala ezate suka nango ba ozala ba kuluna. Totamboli parcours te ba nyonso bazo boka kaka. Alors makambo tozoboya ngwana ba situation oyo faut ici là. Donc bit na biso ya Aden na njili toni komona ba situation oyo te. Njili nyonso toni komona ba situation oyo te. Njili fozonga ndenge ezalaki kala. Kala parce que bana baye sikoyo babotami pour rien. Baye pa na kocha désordre charge. Parce que l'état de zotinda bango babwaka ba biloko yo na balabala. Soko tunio ngamta bongisa mboka. Vous comprenez? Donc so doza 10 millions 8 millions babotema pour rien. OK. Surtout bana. Baza ba inconscient, makamba bazo sala ba ibité. Au moins na misuno te abwaki non ba parenté bana na bana. Au moins quand on est bazo bwaka ana ozo mona bwaka. Ok na poto jamais sokoza neloko na poche on bwaka ngo tinanda kuna yo. Parce que quartier 5 est salité mais bateau bazo fa na quartier 5 bango ne baza salité. Parce que soki moni place wana loka bazo bwaka déjà propre. Donc quartier 5 est propre ba habiter à quartier 5 de baza salité. Désolé na lobango eza nemwa. Wana za vi. Masa ozali loba. Te loba ka mo ko po ocho soulever le moi bien au lobby et ba obo elo mo lobby abatu ba obo ba salité boy pourquoi? Ba ba salité ra bango mo ba vendre aux environs à place ngwa. Oyebisa que obo ba salité pour anini o ngam na bongisa mboka ngo. Et pour lobby ba boire na butu comment c'est chaque butu oyo ka so afungoli porti ba mingi na ba cantine o azui cantine. Wa abo ki me yo bo ka salité boendeni bo ngam na bongisa ngo o ezana ngam na boaka ngo. Donc conscience na ye mozo sa te fo bongisa. Conscience na do ye conscience na zo sala ki abebisa o li arranger abebisa na pour que et concerné na ngo été. OK. Voilà, merci beaucoup. Donc, si on a tout dans mon tournant, si on voulait bêter, avant nous se tourner, mais il y a oui, mais comment? Si vous ça l'année pour éviter mai wana kita. Bon, mai kita no yango moko. So on voulait sili au monde ngo batambo wali. Bandi kita no. Mama o nenda teka suma kala o mama o nda eda biso. Yipena nda tsape na ngomba o punda pa mai pene ya busu boyete. Ah OK. Donc ba nina makala o no mona mama wana penda eda biso mama o kwa peso ngungi tolala wate. Mama na ngungi. Sa musike tolala te. Faut zakana musike. Sa musike te finga grati na mutu ata mu. Voilà, merci hein. Merci beaucoup. Alors, nous disons pourquoi il faut refuser la situation. Parce que ça pour l'avenir na bino. Bisofana na poto to défendre parce que tout le monde n'a pas sina bino. Donc makambo faut botel milango boya. Association il y a diaspora. Papa. Le moment où lobby wana il faut hotel milango. Hotel milango net maman mukolo mdazo boaka so bio hotel melaye. Et comment tu manquer
bana ne bango bakoma ba américain so na ba arabe ba oya ki soit ba menacer ba biloko bongo donc yango to éviter parce que biso to ba ta ba ligne wana te ya obundaka wana donc biso to ba ta ba ligne wana. Non mais t'inquiète mon fils, d'ici là tout ça va terminer. Ba salité on va shooter. Donc terrasse bolobi terrasse zalia. Terrasse kunama. Merci joa on a ça. Tiao. Donc ndeto watu walikola kani. Pavement oyo eza na terrasse. OK, c'est pas possible. Bon le ya saki boya yeba ite terrasse za. Ah, il était masaki boye, si des kundama de ya, si des kundama de ya. Donc ya yo kuta des pas de ya. OK. Voilà. Donc c'est-à-dire mutu swaza na posa bwa ka salité. Okangisa encore ekomis nini? Otumbi yango. Voilà ba legana bango. Combien ba legana bango 500 francs. So pa pe na 200 pour opesa e per du na e akia bwa kina e. Skoni neza akia bwa opesa 500. Ki mutema mabe ki pauvreté quotidienne na makanisi. OK. Donc il pauvreté so quotidienne na makanisi. Et lo mo bo eza na ngo moins cher yo mo na ngo cher. Ba sente onyo so mapango elandani. Wa onyo so elandani. Ba sente ni so uti mapango na bango. Ba po ba nini ba pesa bo afingi yo. Voilà toujours continuer car na reportage na biso toza na fi fondro na papa Sami toujours Aden na Pointe. Voilà. Sikoyo situation oyo tozo monake mutu ole afuta 500 francs babwa kela salité 1000 francs azoboya. Ve fondro mutu po pesa 1000 francs babwa kele salité. Voilà. Mutu ole pesa 1000 francs bazwa salité o baluka boyemke s'il vous plaît. Tout à la caméra. Mutu ole pesa 1000 francs 500 francs ndeko pusana. Po ba memela salité azoboya. Ndenge jeune frère wana otolo baki esprit de pauvreté kota. Comment est-ce que mutako koma na esprit wana ya koboya ko pesa 1000 francs ba bwa ka salité na fa bwa kana. Batu wana bazali ba patriote te. Baza batu balingi Congo te, balingi Kinshasa te, balingi commune na biso ya Njuli te. Oyo penda aza concerné na likambo oyo akosala so bote parce que situation za ko s'empirer. OK. Donc biso bit na biso toye awa na secrétaire général Saïma Vwanga toye pona ko dénoncer to ko ba rendez-vous na ba bureau et 5 toujours ba rendez-vous pona ba situation ni oyo ezonga normal. Okay. Parce que kala biso ko la Njuli ba situation oyo ezala kité. OK. Alors lokola eye lelo ba situation oyo to ko rendez-vous na bourgmestre na gouverneur ba mesure ko zoma bato ba kondana ba terrasse ba kobuka ba koza déguerpi. OK. Ba kobuka voilà. Na biso to ele yango. Voilà. Donc tous a déterminé. Voilà. Papa Sami, pourquoi mentalité ya Njilwa ezo zalate neti bino bato akala oboza ba doya ya Njili bato ya Njili banjilwa wa lelo pourquoi ba koma na esprit lo wa bino te bato akala oyebi biso le to kola ki service de jeune ezalaki service de jeune ezo kotela ba mapango kotala ba toilette kotala ndenge propriété ezali. OK. Service wana ekufa. Donc kufa ya service wana etinda bato bakoma inconscient. OK. L'air biso kolaki tozaki na bafulu oyo ezali ke otima titine ko bwaka na babene ya fulu biloko wana nyonso tu esila. OK. Bon na lelo bato baremplace babene wana eza bato ya pusu balekaka pete auti koloba ngo awa que 200 francs à Julio Matiti. Mais batu balingi ko contribuer na propriété mais bazali batu aliboso ya ko se plaindre malaria typhoïde nini mais malaria typhoïde ezawana liboso lupangu na afandi yemo zo créer yango tala na lobi awa bokanga bandeke oyo bazaka na mai bakomi awa. Donc mayo soko zana ndobo ugonjwa bangolo awa. Okay. Ugonjwa pe nani ba ndagala awa. Bambisi ugonjwa bambisi awa. Voilà. Po mayo etikala libela. OK. Comme ça to place nous ça to continuer ou fait tout kaka. Donc normalement bon mona o baba la sabino oyo ma ekangi place ya solo 5 comme ko na mai wana vraiment sans pitié il faut qu'on détruire pour mai gene ko ya ti jusque na refaire ya kintoa de école kimbangi tracteur mais fort ni aux sala pour que tout se retrouver dans la situation. Bon, mais fort
parce que nga na voye na sembe fort tolobi mais totali ke no o koloba même na kwa wana mo bande biso kaka nga bene un jour boye ba ngoke mambo aleta ekufaka te ata o mokonzi ko ya un jour ba ko renouveler loko wana ba ozongisa ngo boko regretter ba ko détruire kaka yango. OK, merci. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est Oyo et Boye tout droit. Terrasse Oyo. Ne pas que tu kibono kokuna. Terrasse ya na sawa nyose terrasse. OK. Et Kenda Boye tout droit et geleki lopango wana nyose qui continue. Ti kuna terrasse sigalelo une koma ba mapango. To mon école za na so c'est caniveau on continue. Et ko caniveau et continue pour caniveau il y a déjà bouché ngi batonga. Parce que voilà, bango bakala. Parce que moto atekela bango lupa mongala wana a respecter ka caniveau wana. Izalaka eri moto asomba kango eri eko avancer ndako na ye akudi caniveau wana akemir na ye. OK, donc c'est-à-dire bana njili mobimba faut besoin conscience parce que neti koto nde tozaboy omona ke toyena mutuka meto dindi kare dindaki wana nyonso eza bino moko bana njili bozoye bakopesa secteur na bino valeur te pour neti boye oboza difficulté mutu po yawa afani okwa mapoya pour que nzela bantre ezate. Alors association o ya vi fondro et pesa bino conscience et la muka makasi pour que njili ezonga njili o ezalaka kala. Bocho mona kuna place to uti ba mai bato ba boira na ba mai na nzela salité zo boira mandenge lingi donc siko oleka na butu boye est-ce que oleka penza bien so za mpaya okozwa pongite siko situation courant ko to ezande bon problème courant pour na biso courant ya un peu difficile pour moment moko courant ezalaka moment moko ezalaka te. OK à cause biso moko pe population to va pe base pe destruction courant SNL pe a pe base ya destruction ya courant. Parce qu'il faut pas changer ma câble, il va se recharger, il faut ajouter des transferts et tout cela il faut SNL payer bah souci wana pour population ça va faciliter à foutre avec courant. Pour c'est dans moi mon gros courant il faut payer le facture à un mois. Bon foutre à pona ni. Ah bon. Courant te ozo foutre. De toute façon bah tu faut foutre à pas c'est baya kana mamu na bango ba ba pe droit na biso te hein. Bon ça de comme c'est quoi pour un problème ya caniveau. Joa Combo Écolo. Voilà, continuez là. Comme je comprends le problème ici, pour le dossier à caniveau. Oh vraiment caniveau n'est kangami bien nous sommes à l'école yo, le school obika. Parce que caniveau n'est outi kuna elika awa. Ah OK. Elika awa tout droit eketi kuna de koma kuna ba omona nzela caniveau ya ki ma eke koya na kimbangis. Milieu wana so e koma e koma mapango e koma we wenze sikoyo ye akanga na ye nzela pour que caniveau e continue te bino sikoyo tant que bat bovandi koto bolobani bon tozaki na droit moko mambo to boloba makasi izalaki romaji po boloba ye tamu na l'époque ya somba ngo ndeko ya na wandeko ya wana boyo simple mutu wana mutu okotelo te olobisa nini donc faut tala kaka bango moko basalaki mamwana bango moko pe baye bakosilisa makambo wana yango totikaki na biso kama toloba ezade pe bakolo na biso pe ya quartier basalaki mais baaki koloba mais la solution basaki yango te ba député bo votaka apport ni ba memela bino malamu après avoir ko voter ba mpona ba situation bon ba député oyo kaka zoki mwa makanisi muke yaki jolino makelele oyo ite maître croquet couloir à Saint-Martin ezalaka fulu bilanga ye mutu azwaka ide ya kozwa tracteur ebongisaka terrain wana couloir à Saint-Martin pour permettre bakamion elikake komaka titres. OK voilà fondo ba expliquer biso ke non caniveau ezali na se awawa eza bloqué nde bateka a batongi ekolo so ndongo moni yango elobeli oni tala kana omoni collège oyo leader school obika ozonga no boye cameraman donc école oyo yango nde eza otia mobulu na mai na quartier 5 tokomona bourgmestre tokomona ngobila tokomona autorité jekoko ndako oyo fo ebukana ndako oyo balinga jekoko yaka okoede biso yona gouverneur ngobila ndako oyo il faut ebukana parce que yango muteza ko pourrir situation ya quartier 5 nyonso
atongi na se ya terrasse. Donc maire doit nous so ils ont la population à quartier 5 so un problème ils ont ndaku oyo. To kutana bourgmestre, to kutana ngobila na Gentini. Ndaku on a promettre bino ekobuka ne ozalate. Onyo so batonga likolo tina se ekobuka na parce que bazo bebi sa vie à quartier 5 nyonso. Ba quartier 5 bana problème à cause ya boy. Balobi ke mtasoma oza ndekoya. Est-ce que ndekoya biso tokoya. Prochainement semaine oya na kosangisa bana njili nyonso tokoya awa. OK. Toya ofanda awa. Tosa sitting awa bana njuli nyonso ba quartier nyonso tokoya awa boko filmango ekokoya. Voilà. Kanga data lelo ekokoya. Siko avenir oyo. Yango nde opena moza nde oza maloba holoba. Yo lobini pona situation oyo école o babi keno yango mtekanga ka niveau po maekenda rate. Pona situation école o yango mtekanga pona situation école o yango mtekanga ka niveau to sepeli pona papa kotia ko bana to banane bana kuna na mai ndenga zotala ndenga zotuna ndenga moni nzele fungwa. Toza na besoin ya nzele efungwa mama tika ya kovanda monezo à l'aise. Toza difficulté belé ya courant, to ba difficulté belé za a. Donc courant a evanda raté. Et ça le la délaissage air nyons. Mais après 10 jours, bah c'est un bongo. Donc il y a facture. Quand on a comment il bateau bataka likola courant na bateau qui taranase. Donc courant comment le quoi SNet comment le quoi courant ya mafia. OK. Et comment to monique situation za kuneza bienti. Siko bo vivre ndenge ni koto. Situation o eza bien to vivre ndenge to vivre ka poto za na a place okende za la tango to vivre ka bongo ba konzebele ba leka a. Misu ba kota biso na ba mai, misu asesa so makambo belé, misu asesa so ba défiler, misu donc to ko sala te, misu kana to za solution te. Pourquoi conscience na bino ko sala te, boye ba ko éviter ko boire salité na venir, boye ba ko kolandela. Pourquoi conscience na bino? Conscience na biso eza bien, to ko boire salité na venir, mais tellement avec ce que monima evandi boye, muto eza normal ya boire ka salité na butu, na nini boko za la pe bolali mutu na butu ko boire salité. Ma ko ya boye memi salité place que evanda et formé sous salité makasi. Yango mone formé ba mbiscade onyos. Eza mulaiti na boye na sima boromona. Voilà. To continuer kasi ato mona venir ngo oyo école ekanga ne bozo mona bino moko na caméra ato lobela vie école onde ekangi a venir continuer nango ka niveau eza na se wana donc ba bi eza ya ndeko ya nde mutu mais balobi voilà. OK. Donc venez comment mouké. Voilà. Donc le fondo lobby nga tuni question mo eza ya ndeko ya yo lobby biso tokoya. Siko soki oye pe baye. Tete oche. OK. Donc oyo nazo bano kanga data lelo. Donc to koma tina dernier souffle. Ba oyo nyoso ba déborder et ko bukana. Siko to moni école me banda ko misu peza. Bango nyoso ba ozo même sanction. OK. Voilà. Nde bozo mona toujours ezo zanga te la salité au kaka toujours eza no kaka ba tongi na ba caniveau siko résultat ngo. Voilà. Moyen que maeleka ezate mbula so ebeti ma evandika wana le kaiba ngungi ba plastique yango wana ba boira kaka wana. So comment est-ce que mboka lwa Congo ezo zanga ba poubelle publique wa nzela na ba bato ba boira kaka ba. Question ya poubelle te question ya conscience. Ba pousu elekaka. Bon fouti pousse non monnaie de pousse ils ont mis bilo. OK. Mais siko pour le congolais allons la taille 1000 francs. Atia na pousse pas no bois kabiloko a préféré a bois kana na balabala. Sur le mina pesa 1000 francs d'euros 1 million. OK. A préféré atia na butu aya bois ki na balabala tala ba résultat voilà yango yo. Mais o union so e obukana kanga data lelo. O ba cheboye une année sur 6 mois c'est trop et tongi na se anani parce que bangone bazo provoquer ba promosa lelo. OK. Dans quelques semaines comme on a Argentine tout le monde a joué coco baroya ao. OK. Baro s'occuper là. Obi boy laisse continuer à boy tout droit na kwa maya kimbangi. Tout c'est des bouchées de on a quartier 10. On a quartier 10. Oh, 13 ou 10. Tu suis à la 5. Parce que dans le jeu, il m'a quartier 5. Tous les gaboués, tout clôturé. Papa Sami, tous les awa, tout est tout clôturé. Alors, la diaspora, na potonio so, bomoni mokil mobimba presque.
bomoni reportage to sali lelo na quartier 5 na Njili bomoni ndenge quartier za kobeba vraiment na peut to komi na suka siko papa Sami to clôturer na vi fondro okolo banini pona auto moni na descente lelo to sali ngai personnellement ils ont conscience ya population puisque mutu yandimi salité le bosso le pango na eseke na katenda ko ne pas salité donc maintenant il faut que veiller la conscience à battre. Pour nous veiller conscience à battre, nous on fera l'effort. L'État prendre ma responsabilité dans le sens à assumer. Donc, tout ce qu'on a bourgmestre, tout ce qu'on a service concerné, badjong sana service hygiène. Voilà. Pour ça, badjong si service hygiène. Mutunyo stu ayebi gazoki hygiène a coûté moins salubrité, a go futa amende, a go boy a go futa amende. OK. Merci beaucoup. Pour n'angai yangwana. Donc, et logo sengi kaka, bajong silabiso ba service hygiène to zagana on époque coloniale, bazoko yana ba mapango, bazoko vérifier na ba toilette. Soki kaka jongi, l'état zo lugambo, wana pesa mbongo. Oui. Voilà. OK. C'est bon, ve fondro. Na ebité likanisi nini o to ko sukisa na par rapport neto moni secteur na yo Njili. Ndenge koma na ebike zo sepelisa o to zo la pongite pona yango okolo banini. Vraiment regret est trop parce que Batou babimi trop ba respecter ba norme te parce que taliban na coin wana ti na coin wana ba omoni babimi ba respecter l'état te ba obuka donc soki ba na Njili ba dangi koyate mais awe koya ogi soki na Njili ba dangi koyate na balabala oyo koya oh nyonso baleki ekokuya parce que dans la situation bazo créer eza par rapport à bango voilà yo to mo ba maladie eza trop ba bela ya nyonso mais bato nyonso baza maladie tala papa ndenge ala di sapato wana so akoti na awa omoni entre nzaka na poso entre nzaka na poso ezokota microbe ambozo ba mbaso ya mbaso eza ba microbe yango mona nezo bato bakomi kobela na ba situation oyo voilà mutu na mutu azoka na mesure o asombelaki lupangu la lera ba bête so ozala mwana Kabila ozala mwana Félix likambo oyo tokotika yango te toza na association ya bana Njili ya poto en plus oyo tobandi na quartier 5 parce que na association ya bana Njili ya poto bana quartier 5 baza ebele do faute lokola baza exemplaire tokobanda na quartier 5 après tokenda ba quartier mosusu mais koloba mingi mabe tokobosana awa te voilà tobanda koya butu moi awa si ba situation nyonso ekosila voilà banda kunyoso oyo bekobukana soki bango na leta na za pomba ekoyebana tokomona ngobila na wana jokoko na burko lelo tokene kuta na burkomes akozwa rapport on verra tout ça on va régler ça voilà OK merci na bino nyonso bolanda ki biso na tolobela vie ezaki bon éco du parcours papa Fondro na ebite bandeko oyo ba mesana kolanda otiki na poto oboza na bango soko pesa ba remerciement to ba mbote na pesi mbote na bana quartier 5 nyonso ya diaspora parce que na kati ya Njili bana quartier 5 pena baza na boningo Njili makase puis baza ebele yango no moni ke toye awa na pesi mbote na Gari Mogao conseil stratégique na pesi mbote na Norba na pesi mbote na Zoro na pesi mbote na Vieux Maupassant na pesi mbote na Jean-Pierre Mandiangu donc baza ebele bon na pesi mbote na Fidèle Munabeno David Mpaga Evie na pesi mbote na Patrice Embili yemtali coordinateur donc côté ba YouTube biloko tout wana ya ordinateur yemta sala kango donc ouais Jean-Pierre Patrice Embili na pesi mbote na président Chaplin na pesi mbote na Emani Kikwakwa na pesi mbote na secrétaire adjoint John Makengele Bongo Ebele na pesi mbote na trésorier Marcel Fanny na pesi mbote na Vieux James na pesi mbote na José Wanduka na pesi mbote na bana ya Makonga nyonso bana Aden nyonso na pesi mbote na mama Nzuzi leki ya Vieux Faucon na pesi mbote na petit nanga ya caché 1 otokufela matanga comme nezuki mangai mais bon na pesi mbote na ye
et Patricia na pesi mbote na ye et puis na pesi mbote na moto accompagner biso kombo nani papa a commandé a accompagner biso bon donc yem ta servir biso penza donc des guides siko tozo longwa to ke na quartier D na quartier D to détecter sur même je crois ça va même problème donc baninga oyo ba yiki kombo na bango te balimbisa na pesi mbote na dajo na pesi mbote na dajo na pesi mbote na Mr Nanga Boussol na pesi mbote na José Wanduka Lobaki mama Mambweni na pesi mbote na mama Kapinga mwana quartier 1 na Songi donc moi ça tembe ochi achi ye ochi yo ochi achi ye peno ochi voilà donc auto okufila certes to souhaiter to kundaki bien biso to saki service to souhaiter que ba condiance le kaki bien donc vraiment na pesi mbote na Jado na pesi mbote na Pelé na pesi mbote na bon basé belé donc ba mister bazui mbote te promesate peut-être na bossa na pesi moi si na ngai je ne vais makonda mbote ba bana na ngai nyonso ba nseke nyonso basé belé na pesi bango mbote bon tout ce qui wana siko to longa na quartier 5 donc qui na quartier D comme ça de clôturer après tout la ba quartier musu mikolo koya. OK. Merci beaucoup na bino so bolanda biso merci na R6 Mpavala na sima ya caméra. Voilà. Na linga ko bossa likamoko bana den bobosa na te na bala mpese tuzana matanga kuna na France. Président de l'association bana mpese akufeli mama na ye mama Marthe bakundi lelo na Villeneuve Saint-Georges na lingi vraiment Aden a luka par tous les moyens a présenté ba condoléances na kombo Aden na petit nabiso président ya association ya bana mpese na pese merci na bambote il y a ebele na banjelo nyonso ya Aden. Voilà. La pesi mbote na vice-président Gade Mukulu toujours na pointe na mwasle mama Bernadette na pesi mbote na Sekele Mukulu na pesi mbote na Claude Mukulu na pesi mbote na Jado Mukulu et puis na pesi mbote na bana nyonso ya Makunga Didi Wei Beya Lukombo la mamie la plus belle Lili Moumazi, Landu moi c'est à pasteur Zumbu, Yazaza, ba Plégé, ba Moïse, ba Zoro, ba Adjaboudia, ba Sele, ba Dani, ba Godrich, ba Serodet Moutodet, ba Toussaint, ba Jacques Kekebe, ba Quin, ba José na Bruxelles, na Belgique, et puis na pesi mbote na petit nanga Rifin, na pesi mbote na Topé, na pesi mbote na Rémi Bazebele, na pesi mbote na Raf, na pesi mbote na Pasteur Mobezo, Ndossi, Sœur Venika, Sœur Thérèse, adopté, donc Bazebele bon. Zi na lado na Canada, ye gozanga te donc. To suki wana parce que Bazebele o bazuite basé la prochainement. Voilà, merci merci Nabino tout Washington 4 fois prêtre grand pays naminique maître Churambo malembatable to na secteur na yo na moni bongo Sœur Nabiso Sylvie Mosekana au sein de la part ya Mpavala et pourquoi pas na Damien Mandondo, le vieux Damien Mandondo, colotaire, bambote na yo, batu tout, kukuni umwaka El Chanto de Kimbante qui est mon vieux, Patrick Land, fils de l'homme, de Max Maes, l'homme invisible depuis Finlande, Patrick Landou, bino nyonso Fortune Kandolo, bambote na bino, en tout cas c'était la Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse Mokonza Mibali, tout ya monde, na koti katante. Tac! Merci. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!